partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration, et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Et aussi na biso to s'abonner massivement na chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bibino moko tala biloko kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, hein, polémique toza awa chaîne eza kaka moko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, chers amis internautes, tous abonnés à l'aéroport ya Njili. Donc, le lopé n'a pas bongo arrivé à Korea, nous Nabiso, frère Nabiso, V Nabiso, Janify. Donc, annonce exacte pour moto et copie la awa na habité. Donc, nous blanc, on a ça bon, on a Gal Neftali, Moko Bateau, tout ça, on analyse Gal Neftali. Nous avons on a aéroport ya Njili, awa, tu es quoi, Nzoto ya Nabiso, Janify, Yarabou, tu as déjà 0R déjà, 0R 2 minutes. Voilà, merci on a abonné tous vous partout dans le monde la minute. Voilà. En tout cas, minga ko le bezali, maintenant ils ont manqué, mais donc profiter quand moi temps on l'état de la Corée bimara, to le bapé o eseng to loba. Voilà. En tout cas, regret za mingi po bandeko ba ki liba. Bandeko ba ki liba to ngana on s'est posé la question mon autre ma question moko. Maxi Azolela pourquoi? Maxi Azolela pourquoi? Ndeko maman Ilanda cantine moi en France. Voilà. Aza voisine ya Maxi. Voilà. Comme on a bijou. Quoi c'est un combo. Pardon. Voisine. Brigitte. Voisine ya Maxi. Voisine ya Maxi en France. Comme on a Brigitte. Voilà. Ah ben on attend un combo. Voilà. Mais on tout le Maxi là. Pourquoi? Voilà. Pourquoi Maxi ça la guerre dans la brine? On le dit? Pourquoi Maxi ça la guerre dans la brine? Et ça est loco va communiquer. Mais tout le monde et ça loco va communiquer qui dit bah. Bah communiquer qui dit bah les locaux en tout cas font la misou. Tout le monde là misou. Galata le mot a bien abi pourquoi la brine na Maxi ba ko ndongwana Maxi aloba ke le mot que abi la brine beta gazo ko mona nzoto ya Janité ba gazo pampa voilà manani la brine amoni pe nzoto ya Janité. Merci le voilà olobi bien yom to zongi singa olobi ni Maxi beta gazo nani na la brine abini la brine ko mona nzoto ya Janité effectivement c'est nini amoni ngo pete voilà to zonga Maxi relation bazanga on a Jani à part collègue de théâtre Maxi relation bazanga on a Jani tu veux dire collègue de non Maxi c'est prétend comme il ne veut via Jani interrogation Maxi c'est prétend comme s'il veut via Jani oh Maxi ça pourquoi Maxi a engagé guerre na Jani na la brine mais au le bon bien que non bah ça ba collègue pas si la brine la brine pas qui collègue nani ya fa même na mission to jouer c'est comme Zela Malembe na théâtre de biso nyonso to ça nini to do danaka olobi na théâtre biso to ça nini to do danaka voilà hormis collègue Maxi na Jani et là moi zaki assez tous on a soubassement voilà les comme ça soubassement voilà
na se nango eloko ezali gal meka mpe ya kolimbolela biso na se nango bi eloko ezali gal toza bongo awa na aéroport donc na bika yo ça analyse oyo okosala c'est bon na ko kikendere moi malembe moi to gazo de parenthèse na Paris na France place ya fa ya kufaki bana basi o ba joueur ezaka maxi mais yemu tabi meki moto gakashi eta moto gashi asa bolingo ndeko na ye bolingo ndeko na ye amour du prochain ah il va selo yo mais ça c'est vrai bolingo moi c'est mobali bolingo moi c'est mobali ki makangu magoda olabi bolingo moi c'est mobali ki makangu magoda oh bakwanga na kati bakwanga na ka bakwangana bon tout ça est passé babanaki kokwangana donc c'est quoi soit ya maxina les petits zap mais zap à part yé bande so zade basali otangi déjà bali pati wa meta déjà moi moi bi moto gachité kaka yé avec ta zela kaka yé fa beta gazon na la brune pourquoi lelo on va convenir ba vrai popo olobi ba convenir tout ya diaspora le moment déjà il y a diaspora on se ba gina jani na poto malembe gal bazawa malembe m'en fous nze bazawa malembe tout le monde a bon nze ba yeni ba nourrir ba chaîne ba ko se ba usani ah ba comédien nous ba uti poto ba nourrir ba chaîne ba ko se ba usani malembe ta ba caméra ba comédien tout ba na poto o ba yé awa ba ngo ko ba journaliste ba ngo ko ba caméraman donc ba futi ba billet ba yekin pour ba la image obsèque ya Jani ba ko se ba chaîne ba ngo ko se ba mbongo nzambe gal panza non pantole kanon ba ko tsa mbongo ba comédien nous se diaspora ba ko tsa mbongo na matanga Jani depuis Jani akufa matanga Jani titre kaka obsèque ya Jani et côté ba to mbongo ebele na ba chaîne yango moni ko ça la raison yango machine ebele to ya poto ba boy ko tika corps na poto ba la nyango awa mama na cimetière ça ba vie voilà imagine ba to na aéroport wa za pour ba yakini ba déjà vidéo pour ça JP Massamba na peso ba mbote bele toleka ba to na aéroport ba yakini ba déjà vidéo mais ba bandi vidéo ba la ça ba tout que non ndenge corps ezoko ya gal to tika makambo aéroport na bango kuna corps ezo obi ba yaki bango moko ah ba comédie ba yaki ba comédie na porte na aéroport na ba déjà vidéo que c'est pas so yet ba non matalana olobi matalana ba ye ma stratégie ba nourrir ba chaîne na bango ko se ba usani nani o comédien na uti poto ayo le la jana to mo msafi comédien na uti poto aye pena ala mutema moko la jana to mo msafi qu'est-ce qui prouve que ba ye tangu tena no kemba kuna na poto nana zaki bazaki pemena jani nani o ya uta poto o ya kilipo ba kenda ba yaka nani o uta poto aya memela ta mona jana ta kaleso moko olobi nani comédien na uta poto aya king amemela ta mona jani kaleso moko ah nzambe na ngai jama kalanga na peso jama kalanga makamoyo ngai nza comédien za poto ba be lokote olobi ba comédien no sa poto ba be lokote ba mbongo ya ba ye ko nzima bandeko na biso pe tutonzi ba bandeko na biso ebele batie ba mbongo ba bino nana tie mbongo ansuluzolo atie 20 kazi abi après kokunda 20 kazi ba mbongo mais ça ebele ba yona na mbongo nani tipo komone kimingai o pesa 10 000 € choisi ebele ba na mbongo choisi zela malembe ebele ba na mbongo choisi apa mbongo choisi nani ministre biso nani yo komone kimingai ministre biso mo pesa pe contribution na ye nani wana komone kiminga evolution to le kanon ka vena biso nani ministre on a pesa ki mbongo après vena biso nani alobaki yango kombo kiba kombo zo to le ka c'était déjà ministre pesa ki déjà mbongo on va recevoir quand on a poté déjà maintenant créer matata si ba sala vidéo on a choisi matata tini 10 000 $ après vidéo bon ils a qui sous 10 000 mais c'est vrai que on dirait comme il y a 20% les cas qui voilà moi main noire 20% ba to ba yaki nango ba kei so ba comédien on va recevoir ki mbongo wana ba kati 50 francs te ba longo li 10 francs te ba kati te ah yo bon ba futer bizarre moko na tali azana mbongo ya flat te awasa alobi bien moko na tali azoya matanga jana na mbongo flat ayaki to zoya ayaki akomi déjà asali vidéo alobi boye nazana besoin ça la publicité ya flat moko bolo jenga na flat na on la publicité de sabi te Mayede akini ayaki déjà kini so bo tu ne azana la wapi na mbongo nini ba ye na mbongo ya choisi
Mais Gaël Malembe mbongo pe a choisi on dirait moi tout na question nani o apercevoir ki mbongo ya eutaki pa ya pas choisi mbongo ya choisi et Malembe et kitaki ya liboso et pas ya Fiston Saïsa ya Simbi habité le rôle la bisto to za Fiston Saïsa abi mukolo biso azali a ozali oli nani asimaki mbongo Fiston Saïsa alobi le roi biso mukolo pas azali a to pesa mukolo biso azali ki veut la biso siatou ah tika olobi tika ah pesa ki siatou tika Gaël veut on a la gata zela Malembe yoka tala veut na bêtise à bêtise veut na mimi comédie tina mamu ya matanga alobi Jani a Koufi déjà maintenant il sait que ça a 2 ans. Imaginez mon tata mukolo ko la abi Jani a Koufi maintenant il sait que non ça n'a pas plus de 2 ans. Jani ça a 2 ans. On a vu un autre comme dans la télévision. Alobi Jani c'est ça tout là. Alobi Jani déjà malade comment on veut la comédie ko ça. Là on y ba céleri pas mais là. Pour ça les là c'est bien me tuer ça là. C'est mon d'abord on dit confiance en bon Osenini bon pesier. Gaël. Gaël. Batakine la brune. Bango na délégation pas ambassadeur, la brune ça qui m'a bien. La brune ça m'a bien. C'est ma bien pena bon si ya Jani pena la brune. Botika la brune kimia. Olobi? Botika la brune kimia. Yo côté là. Tika la brune. Pendant kimia maman. Maman. La brune. Si tout le monde sont contre toi, ngana pour yo. Olobi? Si tout le monde sont contre toi, la brune ngana pour yo. Papa, au moins dans toutes choses, il faut que on a case de départ. Voilà. Le va taquiner la brune, taquiner la brune. La brune a 6 minutes quand touche à Pamba. Voilà. Case de départ. Case de départ, on a université. Il faut avoir famille autobimeli. Il faut avoir ma belle auto ça na ciment et la narabiso. Malembe, to ciment wana. Famille autobimeli. Na mabe to sala déjà Jani famille abimeli to moni place mabe zate parce que mabe nini oya sana sima mais que bien olobi basi est-ce que basi wana bazaki na misengo na mitema tia kenda ki poto ke osala foyer ah nani oyo pete ti atikaka mo atiki gauche atiobe ka ke tourna ça ke ba na droite moi ça atikaka na gauche zaki na misengo na mitema alobaki nini si oyo ke olati si lo pete ke poto tiki ke poto basi ke poto na basi na mo sim sus est-ce que fana bazaki na kimia. Est-ce que Malobane reproduit le bonheur? Dans la boutique à contacter la brune. La brune est similée à tout ça pamba. La brune est un enveloppe pamba contenu. Voilà. Merci Gaël. Bah combien de nous sommes yingi na poto ba ko finga la brune boza ba popo. Olobi? Bah combien de nous sommes yingi na poto ba taquiner la brune baza ba hypocrite. Ba lingi ndeko na bangonde. Ah batika biso. Tant que l'on va linga wana TBC. Comédien ni na uta poto azoya king bakenda ba yaka ayela ta mona Jani sandal ya solo azapete biso to sunga na kati ngana na mbongo TBC na parler na yeba na ba moya farate ezate TBC zo mo 10 000 somela bana maloso ça na makate so bino bopeta ba konda vutuka ndeko na bino zo kufa na souci na okite kinte na otina bana ngelo roté bandeko bo kuvinga moko ta ate ya faya ngana okita king na osomba douzaine ba chemise ceux qui bana batuni lwaka yo to nini otindele bango na salango ah Gaël a poussé une musique. Mais bon, on a beaucoup de monsieur, c'est été pour me comprendre que non, ah, tu es sur le là, la vérité. Monsieur, tu es là, ah, moi, on a vu ça, Nini, tu protéger la personne, Nini, tu es né, tu es bien, tu es né, quitte là, la saison, oh, bien combien? À part que Dieu me l'a choisi. Et belé va commander ba outil poto ba yona ba yo ko nourrir les chaîne na bango donc bit principal o ba yeli awa quand on veut de ça ba 10 000 l'ambassade zama bref pour déjà du solo ambassade mbongo mena ambassade ba betango et bongo naki moi même noir moi ça naki nini mbongo ya maman Denise donc moi même noir moi o te 400 monter la famille maman Denise ko na boka mututé wana fondation ça bien structurée et qui est bon 400 trucs 400 mo webimia tala ba comédien unité mama bé maman Denise na ofunda ba comédien unité mama bé et pourquoi ko Jani qui dans 0 pour nani pour yé nzela osanini ya okata ndamu ba comédien ba nyongi ya zana le hôtel écouteur voilà simba ba comédien ba nyongi déjà et ko sala matola c'est maman Denise ba comédien ba bato osunga ba nyongi na nini ba nyongi ba lobi pourquoi ko Jani ko ya ko kata tata mais ça so que zalaki ne nini direct
to vivre na ba comédien to yebi so ba réalisateur na bango to vivre na bango to ba onionga to za wana siko gars ba nyongi ba bi pourquoi maman pour première dame a ju charge korea ko kata kata fakia direct so na direct na ko kata kata nini eza na avantage eza fakia direct ndenge ezala ya moi ya cher donc il y a 4 c'est ça moins cher baké à moi 10 euros baké à moi 20 euros baké à moi maman pas comme elle va te sungater merci Gaël Bolimbisi Bolimbisi mutu kapelo kende cher ami internaute natika bino botana nous vraiment ndenge corps ekobima maramunya su o ekoleka to kozonga na bino to sasu analyse kaka na butu là pardon ozokata makambo ezali tozonga na likambo ya veuve ya Jani vrai veuve ya Jani eza nani Maxi T Mao T Labouine oui Sylvie non mutaza légitime na bango nani Sylvie mutu ma na mutu avana na mutu tala bala aleka na émission lobi ngai moi ngai soki na kufi mutu na mutu wana zana ni Sylvie siko la mettre de comme une équation et ozala Sylvie te ozala nani Maxi obi okide obi nani Maxi obongo mao Gaël, Maxi a sa Gaël, Maxi a sa collègue. C'est là, dans la confusion, dans le carton télé, la place, mon vrai veuve via Janeza, Nani, Mao, T, Maxi, T, Labouine, oui, Sylvie, non, non, Sylvie, oui, Sylvie, oui. Jania na zongi susu, Jania lobaka, mukolo na kokufa, mutakofana na mutasi yake na nani, Sylvie. Soki bo ebité, comme on est Sylvie Molisso. Olobi? Comment moi ça Jani oya bala comme on est Sylvie Molisso. Aza mwana ya ex gouverneur ya Kisangani. Azaka moi ça Jani ya kala ya bomwana. Les Jani ça nini abalaki. Siko na minute oyo. Mutu azoki relève ya bandele tout. Eza nani Maxi. Ah mazima lembe no gani. Mais Maxi zo ba Maxi wana. Maxi to toyebi aza collègue ya Musala. La bouine pas aki collègue ya Musala. Mais ako comme moi si. Mao pas aki collègue ya Musala. Ako comme moi si. Kasi bongo ya encore ezanga ponte comme moi si. Nani alobi yango po yemo. Azo la guerre abetisi garçon na la brine. Okomona ko Jani ni ya Jani, ni leki ya Jani, ni mama leki ya Jani, ni tata mosi ya Jani. Voilà. Gaël, merci. Bade minutes bazaki na bakanga gi la brine te poani. Ans bazaki bakanga la brine te poani. Bazozo de Londres bazaki bakanga la brine te poani. Devos akangi la brine te poani nini. Mais pour essayer ma bébé, c'est pourquoi yene pas ka zo mono, azaka le devant. Mais pour déjà hier, habiki non, moi si on a déjà na oka ba mabene ebele Jani abenganga avant kufa. Maman Brigitte na pesi yo mbote. Voilà. Maman Brigitte aza voisine ya Maxi na France. Ah mutapesi abesi ba mutapesi ngabulanga tanga kombo na ngai mais bon. Maman Brigitte. Non. Voilà. Kuna indi ebimi déjà. Limité. Voilà. Tout évolué. Et déjà. Merci beaucoup. Voilà. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté toujours. Témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission et lubu boyebi no tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église
ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels, vous ne serez jamais déçus.